Par rapport à prophète wana soko gozo landanga otala ngai oyo bande ko ba défi ya babiloko nyonso wana vana na no lianguba liana mikate oluka pe bande ni noko ko sebongisa bato esengeli ezala pembe na yo mais ero komi ko luka moto basimba ngote na maboko papa moto basimba ngote na kata maboko kota défi ya koloba keboy soko yaki oke otelemaki lelo peut-être ngana faire voir yo réalité ngana za mieux placé na za vrai prêt. Et puis même beding wana nyonso bato wana nyonso yo lobaki tozala bango tout et puis to vandaki nazotala yo prophète wana o lobaki otana défi ya banganga ya ba pouvoir non botika ka kosakana na nzambe et puis botika ka kosimba moto soko meki yango okweya pe okweya teke olamunga okweya okufili bela soki kozala bongo ye tosali ba papier nyonso tosali démonstration et kozala kutu démonstration te et kozala ndele vraie preuve o par rapport à yo payer bango ke koyana yo la carte déjà banana yo talaka mwasi na yo yeba ke kozonga susu te nde message okenga nazalaki nango ya koloba yangwana. Merci beaucoup, prophète. Il n'y a pas de gens à saluer, je crois que tout va d'accord. Na pesi batnska mbote ba obalingaka biso na pesi bango mbote Yesu Masia Jésus-Christ de Nazareth apambola bino bobanga na bino te ndeko mo abenga depuis Allemagne abi papa nazo bango po nazo mona ba publicité na yo ba miracle leki ngana banga bato ba miracle ato benga nga lelo na biso ko benga miracle ezo bangisa ba mais non comment est-ce que yo ko bongo la ozui mai comme ji boye donc bon bangisi moi bato moi mingi bon eza dimension o nzamba memela ngai et puis non pesa message aux DG à chaîne na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o non c'est pas ta prochaine émission bochanga démonstration na banganga nganga nyonso balikaka na chaîne ya Nouvelle Tendance TV magicien marabout onani na to sala force contre force puissance contre puissance soba quoi isinga na quoi na mabelawa et sili wana na tiki de mission na tiki ko sambela na défier banganga nyonso yo za déjà chaîne déjà na émission et puis na ebisi bana nzambe ke porte-monnaie magique na kolobela ngo par rapport à prophète wana soko gozo landanga otala ngai oyo bande ko ba défi ya babiloko nyonso wana vana na no liana mikate oluka pe bande ni noko ko sebongisa bato esengeli ezala pembe na yo mais ero komi ko luka moto basimba ngote na maboko papa moto basimba ngote na kata maboko kota défi ya koloba keboy soko yaki oke otelemaki lelo peut-être ngana faire voir yo réalité ngana za mieux placé na za vrai prêt. Et puis même beding wana nyonso bato wana nyonso yo lobaki tozala bango tout et puis to vandaki nazotala yo prophète wana o lobaki otana défi ya banganga ya ba pouvoir non botika ka kosakana na nzambe et puis botika ka kosimba moto soko meki yango okweya pe okweya teke olamunga okweya okufili bela soki kozala bongo ye tosali ba papier nyonso tosali démonstration et kozala kutu démonstration te et kozala ndele vraie preuve o par rapport à yo payer bango ke koyana yo la carte déjà banana yo talaka mwasi na yo yeba ke kozonga susu te nde message okenga nazalaki nango ya koloba yangwana. Merci beaucoup, prophète. Il n'y a pas de gens à saluer, je crois que tout va d'accord. Na pesi batnska mbote ba obalingaka biso na pesi bango mbote Yesu Masia Jésus-Christ de Nazareth apambola bino bobanga na bino te ndeko mo abenga depuis Allemagne abi papa nazo bango po nazo mona ba publicité na yo ba miracle leki ngana banga bato ba miracle ato benga nga lelo na biso ko benga miracle ezo bangisa ba mais non comment est-ce que yo ko bongo la ozui mai comme ji boye donc bon bangisi moi bato moi mingi bon eza dimension o nzamba memela ngai et puis non pesa message aux DG à chaîne na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o non c'est pas ta prochaine émission bochanga démonstration na banganga nganga nyonso balikaka na chaîne ya Nouvelle Tendance TV magicien marabout onani na to sala force contre force puissance contre puissance soba quoi isinga na quoi na mabelawa et sili wana na tiki de mission na tiki ko sambela na défier banganga nyonso yo za déjà chaîne déjà na émission et puis na ebisi bana nzambe ke porte-monnaie magique na kolobela ngo eloko ngo yango wana tu moninga puma na yawa naza vraiment na kanda makasi na ba pasteur na ba prophète ebele bazo salela makambo ya biso bazo bimisongo liboso bande koloba ke miracle na ba église ezalaki te makambo nyonso ba pasteur bazo salela na biso yango moni tous les pasteurs nazo ko lancer message ya pasteur tout prophète nyonso
oyo ayebi kaza na makambo oyo ya biso puisque nayebi bozali na 98% bozosalela makambo na moment tokodénonce bino mpe tokobloke bamakambo wana totala nanu soki réalité ya bamakambo oyo ekoleka soki topesaka bango mpo bayaka kolela baza na eloko te bakoma kokosa bato bazosalela nzambe me bazosalela nzambe te bazosalela makambo ya biso ebimi na kati ya église. Eza likambo kutu tokoko kinde likambo wana kutu eza nde likambo epesaka nga kanda makasi ere bazoloba bongo chaîne ezali baye eza te tokende na kati ya église na bango bazala eloko to wana kutu baala bato kutu kokotanga te combien de fois nga na faire expliquer bamakambo wana natikala komona bango te batila kosala babiloko tu bakoki kosala ti lelo bakokaka nga te ndeni bazozwa bato mosusu bazokende bongo nga bakokaka ngai te mpo na nini baza na eloko te. Bon, pasteur oyo aza vraiment vrai pasteur à côté ya batu bayeba ko se préparer à kotika masumu bayeba ke un jour bakozonga pa nzambe nde yango un vrai pasteur azali mutu à côté le matin akenda banda koswana pona kata makambo mokili er bango bazolanda mokili yango na faut comprendre le peuple perd par manque de connaissances. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui tirez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est donc qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo apiba mbona nga bien ya ona préféré na sala nga vio baby kiss. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, Bana Belgique, Bana États-Unis, Bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso sobela, makambo esimbaka te, olukaka musala ozwaka te, okota libala ozwaka mabota te, ozwaka mabota me baavortement mpe bafausse couche, okangama na singa ya famille, olalaka na poto me olotaka oza awa na Congo, okangama na singa ya famille, singa ya kindoki, bakanga yo babebisa vi na yo, mobali ya kima aboya yo, mwasi ya kima aboya yo. Devant Jésus, sida eza eloko pamba, malade eza eloko pamba, envoûtement eza eloko pamba. Tozali na commune ya Ngaliema, quartier Pigeon, sur l'avenue Bobozo numéro 6317. Référence école Elix ou la Réunion. Benga numéro ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto obeti ya batampo esalaki 15 ans 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka gisnovite pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke pwete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 ans 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo gisnovite eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa.
Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ces tout nouveaux numéros de Vérité et Réalité. Nous traversons le mois de décembre et l'année 2019 touchera pratiquement à sa fin dans quelques jours. Alors nous disons meilleurs vœux à vous qui nous suivez, vous qui aimez Nouvelle Tendance Télévision, joyeux Noël. En tout cas, toute cette période de festivité puisse être vraiment une période assez facile et rempli peut-être de bonheur pour vous parce que pour Nabiso, merci puis Bambote et Belé Nabino tout au bon message à côté Nabiso. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, comme d'habitude, infiniment merci à notre sponsor Yadjani Sita. Depuis Suisse-Hollande, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'année parce que déjà, grâce à Bandeko Bazarana Biso et Longo Bakosunga, Moussala Pesala bien, Batoupe Bazala dans la condition, Yamalam, merci à ma partenaire Nabiso. Nyon surtout JL Lukombo de Genève, merci. Merci à Claudine Bossaou, merci à Mami Mwanda, la suprême Mwanaza Ekela Mouyanzambe, merci également à Bandekoutou Bazara Nabiso Elongo, véritablement femme d'affaires Chouchouna Tatila Mbotenayo, ma soeur, merci à Malolo Loris, la Congolaise, sans oublier Taboufatou, top modèle. Merci également à Paris parce que toi on a Batouvaza et Belé Obakota Labiso, président Molière Beranger, c'est lui qui parle en termes d'héros. Il peut te passer Mbote, te passer Sumbote na les jeunes Banangisa, sans oublier le vieux sage Joli Mwamba. Merci. Alors on a bien oignon surtout, mesdames, messieurs, nous traversons cette période des fêtes tout en souhaitant joyeux anniversaire à Jonah Nzuzi Lapana qui est fidèle également aux Nouvelles Tendances Télévision. Nous te souhaitons tout le meilleur du monde, donc tous les bonheurs du monde. En tout cas, profite de ton jour, surtout ne laisse personne gâcher cette journée. Merci à Alidor Luye qui est à la prise de vue. Merci également à Gédéon Loa. Merci à Jordan Panzou qui assure la réalisation. Alors, merci également à l'assistance. Il y a Jagger de tout le temps. Ali, moi, Jagger Azongi. Pas Monima la Radia Bouyepe Azongi. Alors, nous avons le plaisir, mesdames, messieurs, de retrouver sur ce plateau le mystérieux Malaradjabou. Malaradjabou, Bomesa Nadia Kota, là-haut, Bokoye, Baratebele, Babenga, Babi, mais Malaradjabou, Kewapi. Malaradjabou, Ali, moi, Boné, Tozoyo, Kaete. Alors, le coup l'appelle Mbela et Komaki. Mais monsieur Péoti Koleka, ah, Malamoro, tout le monde peut Malaradjabou, ça libère surprise. À quoi il biso? Ah, on est tournaka. Malaradjabou, bonjour, on a bienvenue. Oui, bonjour, papa journaliste. Merci beaucoup, Benanayo. Et puis, Boteno, Mamakasi, papa journaliste. Baimbo Kabakota, Layo, Malaradjabou, Olimwe, Wending, Zoyo, Kanate. Moke, Kopasuka, Sekopasuka, érosion, Bipai, Nabipai. Inondation ekotomboka batu mbule kokota batutina makati ya bandaku Malaradjabou ali akolobelo ko mon côté balobi bino batu bokoko bino batu komo détruire mboka na biso Malaradjabou kindabi. Oui, merci vraiment papa pour na mutuna na liboso Malaradjabou baza mutu oyo azalaka toujours na bosenga ya bato ya ngai ou toujours bayaka ko possibilité nga et puis Malaradjabou bazali na par rapport ya makambo zolo ba inondation ezé loko moko soko lande peut-être ba émission nga précédente na meka un peu ko solo lango. Oui déjà le ba ya makambo itali ba chef na ndenge président de la République et puis na tout en tour na ye ba bandai ko respecter vraiment pouvoir coutumier et puis na sepeli na chef vraiment na ndenga yambi ba chef o ya Kishasa ba teke umbu ba umbu je crois qu'avec le temps na makambo nyonso ya lobi makambo nyonso ba inondation aussi là oyebi pouvoir to molimo o lelo place ezo sala ba érosion eza besprit oyo bakoko na biso batikaki besprit wana eliaka pe besprit wana ezalaka na suivi oyo ya bango soki bozo kosala suivi nango te akokendeka kolanda makambo ba pasteur to kolobaka ke nyonso aussi ezalaki déjà résolu par la croix nde yango ba réalité nde yango moni ba biloko na nyonso ba inondation ba biloko ebele ezosala puisque milimo wana baza na vraie valeur na bango te puis bazo kolia te oyo esengeli ezali na kati na bango mwa moke na kokoloba no wana yango wana papa mais toti oyoka déjà ke bino bozo insister kaka makile banda kotanga sikoyo babiloko boko réclamer est-ce que yango tuetoyi barapete bo réclamera par nini boza na besoin apesa bino nini parce que tani moko mboka bakabela bino to basala ndenge nini eza kozwa vraiment etandi ya mboka te kokabela biso d'abord il faut qu'on reconnaître vraiment les vrais valeurs pouvoir ancestral eloko ya liboso puisque lelo tokomona makambo ebele soko ozotala eza toujours bapasteur oyo baza liboso alors que bapasteur yango bazoya kaka na kata pouvoir ya bokoko nde bango batie liboso bareconnaître kaka les vrais valeurs ya pouvoir ya bokoko oyo ya bien nde makambo nyonso ekotambola malamu nde réclamation na biso yango wana mpona nini ozomona ke un chef lelo aza na beaucoup plus ya badifficulté
lelo comme komona ke mabele même ya ba chef et comment na kata l'état chef pas droit na ye o bazana de groupement c'est trop difficile mais na CPL na président na biso de la République ndenge vraiment meki ko revoir biloko wana et puis na équipe na vraiment mobimba na ndenge déjà balobi et puis ndenge ba promettre que kozala bien et kozala vraiment malamu biloko wana se côté que la kozala te ko reconnaître vrai valeur à pouvoir ancestral des ali base ce qui lelo toza awa pona ni tozo sala coutume zomona ke tozo ko bala mais avant to kili na kata religieux to kendaka toujours na kata coutume mais alors coutume lelo na kata Congo ezate ba ko mobenga kindoki ba ko mona ngo mabe de ba pasteur bazali boso nde yango nde ezoko boma makambu tout dès que ba reconnaître les vraies valeurs wana nya se bosila kozala malamu papa. Mais jusque là en fait mal radio problème la bino zala nini donc ça dire zabino ba reconnaître kaka ba valeur ancestrale. Oui. Il y a un souci na bino ezala mingi mais bino kako s'attaquer kana ba pasteur oui bango nde batu baye ko bebisa vraiment mboka tala lelo RDC na biso tozana nyonso biso tozali nango na kata Congo toza riche tozana ba cobalt tozana ba uranium mais tozana nyonso mais tu lelo tozo continuer ko souffrir pona nini ba pasteur baye ba kotisi message o ya bango et bungisi même Bible lobi yango soko ke na Osée 4:6 lobi le peuple périt par manque de connaissance ezali kozanga connaissance ya batu nde bungisi makambutu nde yango moni lelo ke makambezo tambola te ba reconnaître les valeurs wana et puis na kata gouvernement il faudra qu'il y ait un chef azala wana taki coutumier moko oya goyeba ko diriger to ko tambusa pouvoir wana bokoko des ale nécessaire to sataka na ba pasteur pambate parce que bango nde baza vraiment le premier base ya destruction ya kata Congo tala lelo makamni ne soko sama na kata d'église donc soko pesingata na ko meka un peu ko décortiquer ko tel so ba vrai makambo ezoko leka na kata église ezoko mema lelo peuple congolais na kata difficulté photo lo bango donc ko tika mala raja baba makambo to yo lobela pa mamba église yo mona ngwa parce que yo kota ba église on a te parce que oyeba on nini ke tala makambo ezoli kana kata ba église oui tozana bato bazwa ko consulter biso o bazo uta na kata église makambo ezoko leka pa ba pasteur ezama makambo ko malamu te makambo mabe makasi ezoko leka niti makambo nini oyo ba pasteur lelo bazo sala makambo mabe ba pasteur bazana ba pentacle moko mabe ba pasteur ozomona ke mwasi akomi ko adorer pasteur ko leka même mobali oya ye na kata ndako mwasa tiki mobali na ye aboyi ko lamba biloko akei pa ke ko sambela ki ndé retraite mwasa zo sala une semaine deux semaines na kata église alors ba pasteur wana makambo bazo osaliza makambo eza normalité bazana kata pouvoir oyo bazo ko utiliser ndé bazo ko bimisa comme nzambe yango to dénonçaka bango to lingaka te toujours balinga kotanga comme nzambe entre temps ki bazo salela nzambe te ya bosolo mon frère mke on a ko kotelisa yango na puisque bazo salela nzambe te biloko ezoleka na kata église eza biloko moko mawa lelo ndeko na ngai eza biloko moko ezali vraiment mawa pe ezali pasi makasi tala ba pasteur bango lelo baso s'enrichir ba komi lelo ba patron makambe belé bazo ko loba biloko mususu ba ko loba te message na bango bazo ko te ezate ba pasteur bazo ko kabola mama botiyo yo komi ko loba mama na yo bazo yibiso ki mama na yo azandoki papa na yo akomi ndoki pona prophétie ba pasteur nyonso wana pona ni enrichir église na ye akoma patron asala ba makambo ko sala meza na kata makambo etali na loi nature te pe tali nzambe te na ebite soko zolandanga vraiment yango wana na koko tel so vraiment na mozindo soko ko pesa ngata na ko tel sa mozindo makasi ko ezali kati ya ba pasteur mais problème na bino pesa que mala bino moko le même pasteur bazoya epa na bino po bino bo pesa bango ba pentacle bo pesa bango makambo ba osala pona ko isaka batu pona osala ba miracle moko na kati ya ba église osanza batu ba makila. Alors, bino mo to pesa bango. Mais pourquoi est-ce que bino so beaucoup mi ko se plaindre? Na place bo sala bon carrément bo banda ko boya ko pesa bango. Oui, eloko ngo yango wana no tu moni ngapima na yawa. Naza vraiment na kanda makasi na ba pasteur na ba prophète ebele. Bazo salela makambo ya biso bazo bimisongo liboso bonde ko loba ke miracle na ba église ezalaki te. Makambo no so ba pasteur bazo salela zo na biso yango moni tous les pasteurs nazo ko lancer message ya pasteur tout prophète nyonso. Oyo yebi kazana na makambo oyo ya biso puisque na yibu bozali na 98% bozosalela makambo na moment to ko dénoncer bino pe to ko bloquer ba makambo wana total na soki réalité ba makambo ko leka so to pesa ka bango po bayaka kolela bazana eloko te bakoma kosa bato bazosalela nzambe mais bosalela nzambe te bazosalela makambo ya biso ebimi na kata église dès que na komi na point ya kotalisa bato bayibaki pasteur intel asalela makambo ya biso mais bato lelo bakoma kobona ngo kibondoki bazomona ngo mabe bazolobaki nyonso Jésus déjà azwaki ngo na kata cro mais en réalité yango te puisque Jésus ayaki na mission na ezaki précis ndenge tous les prophètes bayaki ndenge to yambaki pe kimbangu to yambaki bakipa vita to yambaki bato belé balekaki na kata biso bawi ndeza réalité muke na koko tel sabato bazokolanda mala rajabu siko fani na kati ya ndako des fois tala rapé télévision
au moni pasteur azo ça la service ya délivrance même so mo selekete abimi mwasi na nzoto même so ngolo abimi mwasi na kati ya nzoto na sexe na ye tango zotala bilo abongo omilobelani eloko wana eza mawa eza pasi puisque liboso ba pasteur bande koloba kibiloko wana eza mabe mais lelo batu bakomi komona ngo ke eza normal mutu fa yazala pembe na yo a consulter azomona ndeti yo bongo te mais azokolanda ba pasteur eza normalité. Comment se fait-il ngolo ko bima mutu na kata nzoto muselekete ko bima bato pe omoni batu pe na ba église bato wana baze belé yango secret na ngonyo biso ndeto yebi yango na momoto ko meka vraiment ko talisa bango ba comprendre que pouvoir autoza nango eleki même ya ba pasteur wana tout ce que ba pasteur bosse les aba mascara les aba illusion o bazo talisa bato na kata mokili bazo ko édifier batu te nde moni le ba séparation makambe belé soko leka na kata Congo na biso par rapport à ba pasteur ba miracle les ala ba miracle et otara pa na bino eza biloko biso to pesa ka bango pasteur wa komona ka kota tembe o asala ka miracle ona aya ya kotalisa pena réalité ona ke soki eza yango te eza miracle zo uta pa na biso nde bango bakomi komona sango na visibilité mais biso to sala ngo na kati ya temple mais bango so bazo sala ngo na temple eza na kati église bakomi ko sala ngo à l'égard ya tous les batu nyonso bamona et puis basi mibali bazo mona ngo bon balobi ke winde yango eza vrai miracle nde yango Yesu non wana eza Yesu te vrai miracle à pouvoir faut bozonga vraiment na retour il y a vrai pouvoir na bino nde ko sala ki bozala kimia na kati na biso mais mala raja bobi ke moko comme moi ko déranger biso parce que il y a plusieurs émissions tout le monde a rappelé dernièrement dans Hollanda Bishop Baraka Mugish a lancé défi na bino mututu obi que nous ala na kisi ozana force na yo ya ka ba prophète ba lekakape au monde bazolo bango soki mutana kisi omoni que no yo moni oleki boya bokutana pourquoi bino bokenda raté ndele eza likambo okutu koko kinde likambo wana kutu eza ndele likambo pesaka nga kanda makasi ere bazolo babongo chaîne ezali baye ezate ke tokende na kati ya église na bango bazale loko to wana kutu bana batu kutu koko tanga te combien de fois nga na faire explicable makambo wana natikala komona bango te batila kosala babiloko tu bakoko sala tilelo bakokanga te ndeni bazozwa batu mususu bazokende bongo nga bakokaka ngai te pona nini bazane loko te bango nyonso bazoko dépendre na kata pouvoir na biso soki ezaka za na pouvoir oyo alingaki telema atalisa ma pouvoir na ye tokuta na na kata chaîne tolakisa ma pouvoir pe ba peuple nyonso mona totala soki batune bakoza su na kata église eza loko te wana kutu bango te et puis nga kutu na ko kondima yango te ti mukile kokufaka ti mukile kokufaka oyo nga nazoloba bien je pèse bien mes mots que ezane loko moko te oke ba pasteur onande bazo ba défi oya te nga nazali wana bata to tele moto tel ça. Merci beaucoup prophète. Okay. Il y a pas de gens à saluer, je crois que tout est d'accord. Te na pesi ba mbote ba obalingaka biso na pesi bango mbote Yesu Masia Jésus-Christ de Nazareth apambola bino bobanga na bino te ndeko mo abenga depuis Allemagne abi papa nazo bango po nazo mona ba publicité na yo ba miracle leki nga na banga ba miracle ato benga nga lelo mais bisi ko benga miracle ezo bangisa ba lui maintenant comment est-ce que yo ko bongo la ozui mai comme jus boye donc bon ebangisi moi bato moi mingi bon eza dimension o nzamba memela ngai et puis non pesa message oza DG à chaîne na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne on na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne on na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne on non c'est pas ta prochaine émission bochanga démonstration na banganga nganga nyonso balikaka na chaîne ya Nouvelle Tendance TV magicien marabout onani na to sala force contre force puissance contre puissance soba ko isinga na ko ina mabelawa esili wana na tiki d'émission na tiki pe ko sambela na défier banganga nyonso yo za déjà chaîne déjà na émission et puis na ebisi bana nzambe ke porte-monnaie magique na ko lobela ngo c'était peut-être comment ça l'a pu vivre par rapport il y a masse o ya bato ba comment na bango ne ba comment na bato belé ba église na bango ezo mata na bango bino bomoni peut-être même sous bato ba comment zo mongo biso to zo est-ce que ils ont ne créer jalousie on a jamais koki ko za la jalousie biso to za wana ka toujours faut tout tel ça bato les vrais valeurs ya pouvoir bato ba comprendre que ba pasteur bazo sala makambo ezo utapana biso ba tsango liboso bazo sala na kata église ezali jalousie te jalousie nino to ko za na ngwa vers bango puisque bango ba utaki na makata makambo wapi bazwa ngo wapi bazu makambo neso pa na biso mais tozo tel sande bato ba comprendre que l'église bozo ko sambela au vanda des années dans nous ka solution te po poussa na ndé pembeni na biso po bozwa résultat makambo boza nango posa tokoza na jalousie ya ba pasteur te po bango baza bana biso tozo pesa makambo pasteur moko akotsa temena ngwa ya loba
bazaba na biso nde tozopesa makambo tokozala na jalousie na bango mpona nini sauf ke bakomi nde kopanza mabala bazokopanza famille bazokoloba mama akomi ndoki papa aboti yo akomi ndoki asufri aleki na ona batin ebele lelo ke bakomi soki mama ndoki biloko wana yango nde tozolinga te tokolinga te nde yango ezosala ke destruction ezala makasi na kati ya Congo donc bateya sango malamu na ndenge esengeli bateyaka lelo royaume d'ici bateyaka yango te bakomaka na basemence bakomaka ka neo kozwa boye ya neo kozwa boye ya neo kozwa boye bateyaka susu royaume d'ici est-ce que bayebisa bato batika masumu ozomona moto azokende na kati église aza na kati ya mini jeep mpe avandi liboso est-ce que na église na biso na baéglise ete oyebaki yango na ntango ya kala makambo wana ezalaki moto azokende na kati église mpo ayebi question nake église eza na bato ebele mpona azwa mobali non bateya bato royaume ya sie bateya bato ezali le vrai valet ya pouvoir mpo mokili comprendre ya koteyaka bato biloko bazokende nango wana eloko te ndeko na ngai. Alors, merci beaucoup Malaraja. Je crois quand même souci na biso za la mingi batu ba meka ko comprendre yo. Parce que tant ozo le capé boyer, batu sous mon am tous ah mais maître Malaraja ba lobi wana peut-être ça ka pona kanda to peut-être pona haine. Ya on ça. Les autres monde ba pasteur ba komi mbilinga ko bendana. Oyo koto yo a saleli o émission, o ya fingi oyo asali bo. Or dans le temps passé ça a très difficile comment na makambo wana. Tango yozo tala makambo yozo sala manto ba pasteur minene bakomi ko kabwana ko welela msusu bomengo ko welela biloko ya mokili oki koloba nini na makambo wana yango de loko nazoloba puisque un vrai pasteur pazo sala nzambe ya solo bakoki ko wele na makambo ya mokili te d'abord pasteur oyo aza vraiment vrai pasteur à côté ya batu bayeba ko se préparer à kotika masumu bayeba ke un jour bakozonga pa nzambe nde yango un vrai pasteur azali mutu à côté le matin akenda banda ko swana pona kata makambo mokili bango mo bazolanda mokili yango na faut comprendre le peuple perd par manque de connaissances bozo ko comprendre te bozo mona mne bango baza soki ba danger soki nini non eloko te ba passer ba koko zala bongo te ba passer beaucoup na point ko swana beaucoup na point ko luka ko sala ba biloko wana ba comprendre tozo loba tozo pesa ka bango chaque temps message mais ba tu bazo ko comprendre toujours kaka te baza toujours na kata ignorance alors biloko mso pe tozo comprendre na biloko ba kundela bango na kata ba église omona muto yo zawa église na kata avenue moko zo mona 15 40 église mon frère bongo pona ninte bango ne so basanga na pousse bazo tela ka message moko allez-y comprendre c'est bizarre yango zo mona ki bazoko potana et puis sukawa tozoko banda kubimisa bango nyonso basana na lokolo église catholique oui pona nini okozana na kata avenue moko zo mona 40 églises expliquer nanu 40 églises pasteur on no mona pe baso lagate ba oluka elonga nzambe ka elonga nzambe ngo bakoluka ngo bongo bazoko kosa batu bakoluka elonga nzambe bongo ndenge nini wana eza koluka elonga nzambe te bazoluka basa enrichir puisque bozana kata avenue moko bozana 40 églises o église mondi miana kuna akoko ya kati église ote ce n'est pas possible bazo kanate mondimo na mondimo baso lagate pona nini yaza pas pasteur kingandi eloko wana eza na ignorance ya makasi mon frère et puis eloko wana ezoko pesa kanda puisque bato bazo comprendre toujours te babosa on eza vraie valeur na bango place single bazo ba vraie guérison bazo ba vraie preuve makamoso bakomi kolanda ba pasteur nde ignorance makamona ba comprendre ba mona yango nde grand ignorance yango wana mais nyo so na mala bibilo bakoma pe ko dénoncer bino c'est pas passer bakoma pe ko dénoncer bino ma misala na bino bo comprendre que bino pe bokangi pe bato ebele mambo bino bozo ki makana sima bokoko au pouvoir ancestral mais au moment où on a kati ya pouvoir ancestral on a na pratique mususu oyo ko détruire via bato ezali na makambo ebele foye bake nzambe ye moko era créer mokili asali mabe asali na malamu et puis nzambe atalisi na mutu ayeba bolamu na yeba mabe nde yango ezali les nécessités et puis za na kata ba pratique nini de Jésus mon pasteur azoko ganga bazoko sambela ya koganga entre tabiso to yebi lo sambo ya mutu ezali lo sambo mutu ke fa kota na kata lié ezali saint kwa bando ko communiquer na nzambe ezateka na kata église nde mutu akei pourquoi biso le to sali ba secte to zapi na kata ba temple au place to yambaka batu pona nito yambaka batu na kata banda côté place to za parce que tozo yebake eza na lié saint na lié très saint o nzambe asali depuis na bomokili ya mtanga kala biloko bango basoko kena ngo ko sala ya ko détruire biso to zana poto de tuzarate eza message na bango mabe basoko pesa pour que batu bazala toujours na kata ignorance ba comprendre les vraies valeurs à pouvoir autozana ngo mutu na kati église akio sambela makasite akio sambela koganga po koganga ndeni nzambe ayemoka lobiki nzambe ayoka azali omniscient omnipotent omniprésent papa nzambe azali omniscient omnipotent omniprésent nzambe aza pembeni ya mutu alobi yango même na tana Coran bobelela ngai nazali pembeni pona koyoka bosenga oyo ya bino bozana ngo nzambe aza musika te même na kata Bible
Alors bien, on peut invoquer, et puis je te répondrai. Quoi invoquer Nzambe nini? Ndo beti mbonda? Ndo invoquer Nzambe? Non. Yango moun bate belé, bazo vendre na carte d'église, bazo solution te. Faut bazo y ba les vraies valeurs Nzambe te. Faut pas comme ne ba y ba na Nzamba ngwaza na nani. Est-ce que mala yo na no reconnaître Nzambe bena? Na reconnaître Nzambe puisque azali nde kolo mokili. Nzambe nem takeli Satan, akeli ba ange, akeli tous les esprits. Et puis permission makambo tout au sala kele kana kata Nzambe, mais ali na mutu azali guidé, azali initié. Ada na kata connaissance wana. Nde akosala kaza na kata contact ko za yo moni lelo ba pasteur, bazo ko prêcher sous batute, bazo talsa batute ndenge ni mutu ba ko sambela. Ba secret ba pisom. Est-ce que ba pasteur batel sa ngo bat? Non. Zana ba secret belo biso toyebi. Oko oyaka na orienter yo. Na kotso na makamususu te na zuka pisom ba pisom wana. Na yeso ke pisom intel saka bo. Siko ba lakisi na ba vrai air, na ba vraie précision, na ba biloko esengeli. Pona nini basango omona basela ka basan. Azo sela ba bougie. Lelo ba passer ba wiki biloko wana za mabe. Mais tu ba bougie on est comme bondo. Non, eza bondo kité. Eza bondo kité, eza lumière. Eza na kata principe ya connaissance spirituelle o ezali. Mais pasteur azo yebiso ngo ke eza bondoki. Mais ye na kata chambre na ye asaleli yango. Aza na temple na ye priaka. Aya makamu na yo akotaka. Peza na batu mususu bakenda l'église, il y a des selo pe bakotaka na kata ba temple ba pasteur. Pasteur azo benga esprit. Pasteur azo na kata contact esprit. Abelelio ange intel akiti bazo solo na batu. Eza ba réalité. Biloko nazolo ba bato ba olandanga pe bato ba vandi na muzinda ba pasteur ba yebi. Yango mona ta même bato baza na tout entour ya ba pasteur. Vous obézez belé mon frère. Vous obézez belé ya belé. Pasteur a comme ça moi si na yo mona ba pesa ka poste moko boy. Akoma moi ça pasteur. Bakotanga na ba temple bazana ba loge makambaza ya mabe kutu ya koleka. Par rapport à biso tout ça là. Yango zomona mutu azoko sambela na kata église pas longo na kata église za pasi. A comme si pasteur Nzambe amona pasteur bazo fuka melaye. Yo bando fuka mela mutu na kata mokili. Hein mon frère. Oko fuka mela mutu et puis bazo ko croire toujours na biloko ngo. Faut tomber ko hotel ça ba tu ba comprendre. Ba yeba nini ba ko koluka nzela pour ba comprendre les vraies valeurs Nzambe. Donc ba pasteur ba tikara basi ya batu. Basambela après et mon ba ki na penda ko ba s'occuper na ba famille na ba. Oui, moi ça s'occuper sur mobile na été. Comment imaginez-vous? Moi c'est des fois côté retraite à revendre on a une semaine, 2 semaines à qui parata bananete. Natango moi ça bimi, on laisse s'occuper na mobile à qui para mobilité. Moi ça zoya, bazoye bisa que mobile noza mabe. Mobile noza na misala mabe. Mais mobile salam sala pas passé. Ah, mobile on a balaki yo, mobile on a sala ki ko sala boy. Mon frère, eza na regret kama kasi na makambo ya ba pasteur. Et puis yango moni photo banda kotel sara bango ke bazane loro TP vrai pouvoir eza pa na biso. Atelemi boye bona tumbiye moto. Atumbiye pena moto na talisi ki réalité makambo ngo na Bible ngo asimana et tumbami après quelques jours ici là kei. Parce que bazo ko sakana na makambo ebele. Oyo ke lelo moto vanda ki silence totali bango. Tu peux comprendre que bato ti lelo bazo ko comprendre vraiment vrai valeur Nzambe te. Et puis bazo comprendre te bokoko. Coutume ba kombenga ngo ke au lien de coutume. Lien de coutume nini? Mais au moment que pasteur yé mon kazo ba la mariage coutumier. Et ça non mariage qui même religieux, c'est un mariage coutumier. Pour nani nezala. Ce que zala kamabe fallait ba longolango. Et ça na ba réalité c'est belé pour mon ngonga peut-être za muke. Na ozwata e belé ya ko meka ko décortiquer ko tel simple ba preuve belé. O ezali bossa ba pasteur. Donc ça veut dire que na coutumier tout le monde a absolument sengi makasu. Ezala libala ya pasteur, ezala nani ba pesa. Ba pesa kango. Do biloko ela kisa bokoko, kondimana na bokoko wana. Mais les lois ça batu keza mabe, eza ba lien soki ya banini, au prospérité, au bonheur. Oh, bongo siko soki mutu déjà bonga na ina vie. Ote suni oloni. Merci beaucoup Malaraja parce que nous sommes en train de courir derrière les temps. Alors Malaraja toto zongana mo mki par ma metali mboka parce que équipe nationale mambe simbate. Bo kenem ba bosal mamba bashan tozui coupe. Mais likambo équipe nationale awa bato mo bela ba tension. Mboka na no problème. Bato bako se retrouver te koliana no ya bien te. Ça dure un pays qui se retrouve dans un état chaotique. Alors loisir wana et comment ça la table soit à moi plaisir et remonter à ta morale ya bato. Mais aujourd'hui, na place que tous la satisfaction na loisir et commis problème. Les le commis que équipe nationale qui robeta rote déception na déception. C'est-à-dire que muto zongi o mituna au juste na changer nationalité, na ko mata peut-être rwandais. Na ko mata so rwandais to sud-africain. C'est-à-dire mais bino awa bato bokenda ko travail pour na mama bashan to zoaka awa. Bino mo bozaka ka vivant boza awa. Mama besoin de kanaka mboko malaraja. Bo bite quelque part bino pe bokomi. C'est comme si beaucoup trahir mémoire ya bakoko ngo obolo ba awa. Jamais to ko trahir d'abord mémoire ya bakoko. Prévaner to le kag na chante to pesa ko ezana kata victoire o yiskinglaki.
omoni lelo makambo ezoleka na kati ya mboka na biso soki souvent tozoloba pasteur epuis tozoloba na bato oyo baza tout en tout ya léopard eza na bato mosusu aza commissionnaire asalaka makambo te mon frère oyo moto ayebi ke motu aza mieux placé akosala likambo wana akolinga yo te akozwa ndenge motu moko boye aye na ye atie wana ekoma mpe wana ekomi boluka bibi yango mpe bozoluka bozozwa yango te bokanga poto boyebi biloko wana te eloko oyo nakoloba vraiment lelo tout le peuple congolais peuple monde entier ngai Mala Radjabou nazali wana et puis naza mieux placé na pesi ba résultat belé ministre na biso Denis Kambal du ministre sortant ayebi déjà biloko akoloba te bato bazaki na kata 20 mai bayebi biloko nyonso to salaki na kata chan ba preuve to mona naki ba koma kozwa bandeko na bango kozwa ndeko na yo aza na kata pouvoir te otie place na kata comité de recherche alors na kata comité de recherche ya makambo mati sengaka mutu azana na kata makambo oyo azokenda azofaire expliquer que mati eza boye seni nango ya liboso première mité kozala boye deuxième mité nde tokomi sur le terrain faut tosala eloko oyo po esala boye mais biso balingi kotia biso te jusque là ti lelo nga nazalaka na kati ya comité de recherche te ozalaki mwa chance ya kozala na kati ya comité Denis Kambal nazalaki moko na kati wana posa nini balukaki nga na équipe na nga nyonso tosalaki oyo esengelaki tosala résultat monanaki siko mon frère tala nanu pays na nga moko nalingi nanu Congo mais bazotia bato oyo bayebi kosala makambo te yo kanti mati ezalaka mpona bapasteur ke baya basambela lelu ya babeti mbonda nde bazwi non ozongeli kaka bapasteur oui parce que ezali biloko lelo bazokopesa soki otali même na kati ya comité de recherche mon frère omoni ya des pasteurs oyo bazolobaki nzambe mais bayebi makambo yango te mati eza makambo wana te nde réalité yango wana soki lelo biso toza na kati ya comité wana je même ma couper mon frère nakosala makambo ekozala normal oyo peki nasala déjà dès que nalobaka yango puisque nayebi c'est pour dire que lelo na ba professionnel tozala na bango awa otozozwa bandeko na biso bazoya ba sacrifier pour na mboka c'est-à-dire que lelo soki yo koti na comité de recherche mamutu eko changer makasi puisque ozomona un joueur aza un bon joueur mais oya eza na mabele eza na makambo nango na poto joueur azo régner aye na ke balobaka batiko taki na balobaka yango te ya bango eza biloko pena ya makambo ekosalama po eroza na posa bi po bale eza mystère moko eza marqué bale d'abord un yango moko na eza mystère nde mineli basala no bale ka yango wana omona ka ballon wana eza no mystère il y a des esprits belé oyo batu na batu bazoko bundana na kati ya makambo wana ezaka na mutu ayebi kokiyeba ko diriger bale wana pe ko changer yango po bale koko ya boy ezo na kati ya poto za na facilité ya koloba to ko sa eloko moko ekeli banda mutu abeti na bale ayebi ke kota na poto mekei libanda demain moto mona ki no mutu fa réalité arrêté ezali makambo ezali réalité tous les joueurs ngana zawana se boni ko zwanga eza toujours ndela zawana okoluka boye ero ye pika match to bozana mbato na bino mususu ke bozoza na bango mais bozoko ka kuza solution toujours te omoninga na orienter yo na talisio ba makambo esengeleza ela omona makambo na tu ekozala tendele même ba joueur na biso ba professionnel ba comme ba footer parce que ba yebi mabele te ba yebi pe ko respecter principe ya pouvoir ba makambo esengeleza la te ba yo bango ba mona ke baza danger alors en réalité baza danger te baza pe na makambo ngo te esengeli kozala na bango alukanga na kozana facilité ko aider pe ko orienter makambo te esengeleza. Merci beaucoup Mala Radjabou, je crois que tout le monde oyeli biso awa le susu o nini susu na moni yo ko tambola sona ba biloko no na linga otala ba biloko no te parce que oyo ezali eloko moko ya mutu ya makasi ba biloko oyo eloko oyo na uti ko zwango na musika na kata mboka okoka pesi ezali pungu ezali na kata pouvoir soko zomona keza na kata bakadena etali bakawa etali basi etali baka etali mibali etali baka etali ba maladie moko boye mutu azobela malade mona na raté aokende azoluka facilité azokende azosala ba examen tout malade mona na raté ezali yango oyo et puis joueur oyo kazobeta bale que lokole ndenge ezala ko cheville oyo kazwa eloko moko puisque na kata bale ezali mais avec pungu oyo toza na facilité ya kosala aye alaki tosali makambo to ekozala nde yango mo lelo ngai kolakisa bato pe ezali vrai zakala dès exemple makambo kutu ya nini te ezali vrai zakala ba peso 50 mètres ozongisa osala nini nde na kata pungu oyo eza na kata makambo na ngai vraiment kotalisa bato puisque eza eloko oyo vraiment na moni makambo esali et puis bayo déjà baleki na kata temps oyo na sai déjà makambo pe ba moni yango donc yango mona ngai pena lakisa tout le monde entier ba comprendre pe pouvoir oyo ya pungu nde ezali tina na yango. Merci beaucoup Mystérieux Mala Radjabou. Mesdames et messieurs, je crois que nous allons chuter parce que le Mystérieux Mala Radjabou sur le plateau. Alors je crois que de temps à autre, nous donnons la chance à tout le monde parce que les plateaux, il y a peuple, Moutounion, surtout à droit, il y a Kolega, Koloba Oyo, Azan Ango, Lokola Likanicien. Alors Mala Radjabou, tout comme il y a Souka. Mais avant tout ce qui s'en a, Banamboka Bakota là, Congolais, mais ça j'ai une cause à Nango pour Congolais, surtout au Lelo.
bakomi kolonga na même bolingo mboko oyo c'est-à-dire mboko ebaïse bango balembi babi ke mboko RDC ko bonga lisusu il paraît mokonzi mo aloba ah Kisasa oyo e obonga lisusu te na bandeli lisusu tala Kisasa lelo boulevard du 30 juin inondé na niveau ma sakana te mai comme kota ti na kati ya ba bureau okende na ba sayo n'en parlons même pas c'est-à-dire que bisika nyonso to wana ekomi na ndenge moko esengelité. Alors message nini ozala nango pona bango nyonso to eloko liboso message ko na kopesa na tout le peuple congolais na bato nyonso baza awa to baza libanda mboka eloko liboso ezali na bolingo kolingana no mboka na yo kolingana ndeko na yo congolais et puis eloko ya mibale ezali kimia parce que ezali base et puis eloko ya misa tu balongola makanisi wana ke Kinshasa ekobonga te o Kinshasa boy non Kinshasa ekobonga Kinshasa soki ezokobeba ezali mpona bapaster oyo lelo bakotisi ignorance ya makambo ebele devant bato nde yango moni ke komi na kati ya Kinshasa et puis eloko nga na kotalisa bapeuple congolais tu bolukaka mpe batraitement spirituel bino bato boza libanda boza na bakabu makambo ebele bolobakaka te bateta baza boye non eza mpe na mutu nyonso te kaza traitant eza na mutu mosu akoki koleka aza na mwa numéro moko 2 numéro 3 numéro mais aza initié te eza pratiquement impossible po apesa solution oyo makambo esengeli ozala nango bolinga Congo bozonga na kati ya Congo boya bosinvestir bosala makambo esengeli kosala na kati ya Congo parce que Congo déjà yango ya biso moko soki yo moko lingi mboka na yo te eza na mutu mosusu akolinga mboka na yo azala te et puis soki yo moko oza na bolingo ya ndeko na yo congolais te eza pe na mutu moko te akoya kolingelo ndeko na yo lokola yo moko na pesa numéro oyo yanga na kati ya contact ko eza trop nécessaire mais esengelaki avant na pesa na contact nenga koloba pona par rapport ya prophète wana soko gozolanda nga otala ngai oyo bande koloba défi ya babiloko nyonso wana vanda na lianguba liana mikate oluka pe oyo bande nino koko sebongisa bato oyo esengeli ezala pembe na yo mais ero komi koluka moto basimbaka ngo te na maboko papa moto basimbaka ngo te na kata maboko kota défi ya koloba ke boy soko yaki oke otelemaki lelo peut-être ngana faire voir yo réalité ngana za mieux placé na za vrai prêt et puis même beding wana nyonso bato wana nyonso yo lobaki tozala bango tout et puis to vandaki nazotala yo prophète wana o lobaki otana défi ya banganga ya ba pouvoir non botika ka kosakana na nzambe et puis botika la kosimbaka moto soko meki yango okweya pe okweya teke olamunga okweya okufi libela soki kozala bongo ye tosali ba papier nyonso tosali démonstration et kozala kutu démonstration te et kozala nde les vraies preuves o par rapport à yo payer bango ke koya na yo la kaka déjà bana na yo talaka mwasi na yo yeba ke kozonga susu te nde message okenga nazalaki nango ya koloba yango wana. Merci beaucoup, prophète. Il n'y a pas de gens à saluer, je crois que tout va d'accord. Na pesi batnoska mbote ba obalingaka biso, na pesi bango mbote Yesu Masia, Jésus-Christ de Nazareth apambola bino bobanga na binote, ndeko mo abenga depuis Allemagne, abi papa nazo bango po nazo mona ba publicité na yo ba miracle leki, ngana banga bato ba miracle, ato benga nga lelo. Na biso ko benga miracle, ezo bangisa ba lui maintenant comment est-ce que yo ko bongo la ozui mai boy mai comme J boye donc bon ebangisi moi bato moi mingi. Bon, eza dimension o nzamba memela ngai et puis non pesa message oza DG à chaîne na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o na ko défier ba nganga nyonso balikaka na chaîne o non c'est pas ta prochaine émission bochanga démonstration na banganga nganga nyonso balikaka na chaîne ya Nouvelle Tendance TV magicien marabout onani na to sala force contre force puissance contre puissance soba kwa isinga na kwa ina mabelawa esili wana na tiki de mission na tiki pe kosambela na défier banganga nyonso yoza déjà chaîne déjà na ebiso et puis na ebisi bana nzambe ke porte-monnaie magique na kolobela ngo mututu esengela consultinga na plus 243 81 000 92 60 plus 243 81 000 92 60 et puis plus 243 97 47 58 644 WhatsApp ezali Vodacom ezali numéro nanga et puis na numéro na mututu azana posa peut-être ba suggestion critique ilika moko boyo kokolo bananga posa ilika moko bosoko benginga na kozana kata contact na yo mais yo prophète wana ngai yo mala rajab le mystérieux talanga bien pe zwanga bien soko mona ko mekaka nanu mwa makambo nona mike wana ozomeka vanda et puis erozo bima le jour ozo yawo na kati émission lelo kuna kantseki na okuta yo awa de na moni ko zate dès ko ya na kati émission tali mwasi na yo nanu bien otali na bana na yo et puis ko ya na yo kozonga susu te po ko talisa make ozana eloko te ozana vide na kati nzoto na yo.
Voilà, merci. Alors, donc, comme je vous ai dit que nous sommes au milieu du village, alors, Moutoutou, Bino Botala qui émission, alors, les camarades au défi, il y a un défi oyo. Donc, on a joué battre sur une souka na ngoapi, mais Bino Boko orienté, biso pour tout ça, la on n'engine parce que ma façon est comme au Kende. On a peine occupé au boya pété mal à Radiab Aleka parce que Azam Moutou, alors c'est tout à fait normal, c'est son droit. Il y a coupé ça paye, il y a aussi le droit de réponse. Merci parce que tout comme pratiquement on a souka. Vous qui avez besoin de contacter Malaradiabou, numéro né yango est affiché. Ah on a c'est numéro oye bakomi awa Malaradiabou. C'est le numéro au boki ko bengelaye à tout moment bo solana et pour na makamnyo surtout. Au lieu bato na ba difficulté, ba problème ne ba bengao. Ba difficulté, ba problème que moi si a bengani yo aux asus na kata 50 mètres, difficulté moi ça na posa ki kibonzo tourner ki bo moi c'est là. Mi bal ba mona ye asala makambo intelligence, etali pouvoir. Makambo etali match joueur obetaka bale omona ka potote dans facilité nango gardien o zoko yamba olingi ko kanga poto na yo naza mieux placé na kata makambo wana ba malade etali ba maladie moko za incurable oyo za na difficulté nango ya koza solution o meke un peu ko tambola partout par-ci par-là aux 8 bolandaka batote bazo asali limeron asali boete oyo vrai enfant initié au pas yebi le vrai pouvoir. Donc si vous avez un numéro na plus 243 81 30 60 na tous les cas wana nyonso ba joueur ba musicien succès pouvoir naza on a mis placé pour na opesa bino oyo sengeli ya nona bino. Merci beaucoup le mystérieux Malaradiabou, mesdames messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Infiniment merci à Jagger qui nous a assisté, merci à Gédéon qui est en train de travailler, merci à Lidor lui également, clin d'œil spécial à Jordan. Panzou, nous traversons cette période de festivité, mesdames, messieurs. Nous profitons de l'occasion pour souhaiter un heureux, joyeux anniversaire à Jonan Nzouzi Lapan également, qui est fidèle. Nous lui souhaitons tout le bonheur du monde. Infiniment merci à Judith Ndombasi qui nous assiste. Merci Namandekoyon, surtout abonnez-vous massivement sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous, mesdames, messieurs. Vous qui avez besoin de passer vos publicités, vous avez besoin de nous contacter par rapport à tout genre d'événements. Nous sommes très disponibles, le service est très impeccable. Vous qui avez besoin que nous puissions vous assister par rapport au day, vous avez des fêtes, vous avez des événements, concerts et tout consort. Alors n'hésitez surtout pas, les matériels sont là, je crois que nous allons vous servir comme d'habitude. Merci pour aujourd'hui, nous disons point final et nous disons infiniment merci à vous d'ailleurs puisque vous avez un Elongo, Yadjani Sita, nous sommes en Poutou Bangamitur et depuis Suisse-Hollande.